Merci na balandinyo sur atokomi wapi na lobaka toujours musala o ezalaka ya mutu moko te. Initialement de mwana mboka Eliezer. Mais so otali na caméra tozana Die Makisela, Trésor Zolozolo, Amos Lubaki, Manix Kimbolo, Epenge Fofana, Didier Kiku. Avantage atokomi wapi nde yangoyo. Eza bien. Kokena poto, kokende wapi. Mais l'olenge to loblaka na mboka na biso, ba libanais, ba chinois, ba indien. Mais pourquoi pas pe kotombola ba congolais à valeur. Ba maman na biso. Ope ba kenda mikila poto. Mais mutema makolo mutu na ye ezalaka na République démocratique du Congo. Mais lelo na se retrouver awa na Kitambo, eza na centre moko ya munene oyo ekinda sango. Mais lelo maman na biso na mystique afromi na kolinga na yeba mukolo centre oyo azanani. Likanisi oyo azwa yango ndenge nini? Maman nanga mbote? Mbote papa. Kombo na ona? Kombo na maman Gisèle Sagisi. Maman Gisèle? Nini oyo se retrouver na kati ya bana baleki bandeko eza église eza fête. Merci papa na malubo opesi ngai. Ngai naza nga mama ndaku, naza mama bana, naza na kati ya libala, nasala na ngape naza fonctionnaire de l'État. Naza ikoleka na uta musala, na kota eka avenue na moni na centre na liboso lopango bakomi, eza centre. En tout cas, il paye ça nga makasi. Nde na betaki porte, ba epsinga na kota ba yambaki nga, nde na tunaki basala ndenge nini, ba laksinga pe ndenga osala ba pesinga pe jour cours ekubanda. De la na yaki balobi ba futa kate. Basa kiloko moko te kaka koyana yo ya ofele papa. La gratuité enseignement. Donc le roi gratuité enseignement. Donc ofele ya ofele. En tout cas, il se paye ça nga makasi. Na bongisa eka ata na ngai na ndako na nga na musala na nga lokwa leza iloko mona lingango mingi ko ekola kotonga. Na bia ta ba opesa biso 10 na ye bata mibale o nga na kozala ke eza ya ngai. Na se pelisa nga makasi ndenga na yakanga muko ndina komisa petit lelo. Ti lelo pe na so koba na kokoba kaka. Ba congolais balembi lokuta. Olobi oza mama oza pe na libala. Vous avez travaillé dans place Songolo. Vous avez servi les Congolais. Vous avez confirmé devant la caméra que awa au foot le côté. Ah, tu foot le côté. Koutou maman promotrice oyo. So qui a yé ayaka na batisi. Azalaka awate. Mama zaka awate. Aza congolaise, mazaka awate. Auti na mboka mikili kuna ya mindele kuna. Ya vanda kuna. Mais awa nde mutuna ye na mutema ni place ezali to futaka eloko te mama nde kuta pesa biso batisi ke soko zangi oyebisi professeur asa nini apesi soki ozangi soki pozana ngo ukaso ezate bapesaka to futaka eloko te aza député tazaka mama kaka mwana mboka kaka wazaka na souci ya mboka aza ministre tazaka kaka mama simple ndetika ngape ka mama ndenge pe pazani. Mais quand on a vu na bandeko na ngai basala couper couture, au mona kai na tongo a outil classe aye, au mona aye peut na nap, aye peut na tissu à bleu, tissu à jaune. Oh, il faut vous somme pas ça 12 000, 5 000. Bino wa exercice c'est tout au félé. Biso nyonso félé professeur aye kaka koti azui créer na tableau dessiné à l'axis supposé to pesi un exemple. Ndeti to bandaka na bubu. Prof abimisi a PC explication wana nyoso fele bino boyeka bokoti bovandi ba osenga bino kaka foya na cahier cartonné ozala na lati ya 50 cm ozala crayon na présence sinon na mettre ruban d'autant boye professeur a PC bino explication a dessiner on a tableau bino botepe na cahier. Par après, il y a pratique, donc il y a théorie, il y a pratique. Donc il y a tout le monde dans la classe, il y a coupé couture, patron. Biso ils ont quoi ça patron. Donc patron ils ont quand ils ont kata na kati lambana, au tient na table, vous en a créé na yo, de créer des tailleurs, il faut préciser créer des tailleurs. Mais tout ça il a quand même créé quand to comme là na tableau, c'est place de yo au bandi ko kata donc pratique na yo mbala moko patron na kati ya ilamba wana mbala moko nyoso ofili. Ta présence na yo. Vidéo ya boy ko partager ta. Vidéo ya boy.
au partager, mais le contraire vidéo, il faut partager. Yo mutoza kolandanga, ils en a battu papa Zaki Nambongo, tant qu'on en a 7 ans. Tant qu'on attend 10 ans, 15 ans, bongo ebungi. Mais vidéo abonné, c'est au partager, au tindi balien, au tali. Parce que yo attaque maman. Vous êtes marié? Donc on est intéressé à ça coupe côté. Bon, la tangaki, donc pour en préciser bien, nous avons gradué. Ah bon? Bon. En tout cas, tellement na linga arming. Na mona ki bon ça na lita. Lobby, musale ici là. Na otika nani. Na otika ni lo, de fona za ne loko moko o nga peso na vandi na yebiki na za nango. Yango istindanga na sala yango dona yekola. Malgré tout temps nanga dona yekola kaka nga na yeba pe kotonga. D'autant na mona mutalati, na tonga ta pona nga moko. Na tonga ta pona bana to pe pona mobali nanga to pona bandeko donc on va bichilik c'est mode et moi poni qui font avec sandeko zul alors que ça mona mboko on aura belieger et musu tali buita ma blandi ne pe moi nenga za kata na ba place azalelaka ala ta robe nanga ça mona ça peut te bénéficier ka bongo on mona ka nonga fona ça mo panzi sangwana moi chemise mo boy batindelo tala caméra TV zangonga na profiter ko lobisa au moins mingi pour za mama uzana ba qualité belé na melisio masangate na kabeli pe polote ba komelongi nanga mais ba mama mususu bazana bandako yoko tozana makoki moi ebele nzambe déjà pesao molobo lingaka jusqu'à la République démocratique du Congo capitale de Kinshasa sur 4 communes ba mama balingaka art lokola yo moya ki académie de ezati mais so académie de beaux-arts moko ezana kitambo art oyi koloba na bango nini na oyo o vivre kaka na Kinshasa awa pe na oyi ki a pe mora azalaka soki a se pays na promotion na zupe ba machine lokola la kisio ko tonga zupe machine ofele apesio okoloba ni en tout cas on a olobaka na obenga bandeko nanga basi ba mama o amoni ke na boti o pona nga vie suki nga na oyebisa bino ke vie suki te boya na kitambo ana lumami eza na centre moko eza ya ofele mama blandi na pesa nkaka ya pamba bafuta kate eza kaka tisi na ona présence na yo so ipo zangi ba pesa kana bango do ya kaka ya ka boya ko yekola boya boya ko yekola ya ofele. So on peut aussi dans 5 premières. Oh bazui apesi ma machine. A nekout promotion et outil collègue apesa qui 10 machines pour la patience au bazala inango via Covid. Denge yaki en tout cas maman apesa qui 10 machines et ça la ma place mon côté. Et ça ma place mon côté. Ya onga la te ya quand même baleki bazala si même bana pour bazala baleki pa nanga donc na ça maman mu de musika ya musika. Na bi pesa bon même toli na ibisa bango bo yekola na bino. Nga na sa ba papier na ngai mais bino bo liga pe bino pe bo sa na ba papier le lotu bo tembi pe la miso abatu ba moni pe ke mama kande yo uti olobake okoyi pe ko tongela mutu elamba otongeli mwana mote ki so lelo mobali na ngai lati onga na tongi eza fier na ngai na plateau boye mozo témoigner que donc mama ça va bien donc œuvre na omo kilimo mbezota ma blandi la vanda pena mingi te ayaka akei mais biso to tonga azako benga landela biso azako benga ndenge nini kuna bocha pe maloba boltindi pe maloba bopesi bambote dona benga batu ba ya ba jeune sœur o ya moniki aboti te asuki te o bazotanga te o bazana loko osala te boya na centre a na lumami na kitambo magasin eza pe na exam moko boezaka awa eza pe na académie de beaux-arts moko eza awa pona eza na pona ba art boya boya ko yekola poso oye awa oyebite wana sike ba lokayo ka foyeba na professeur otozana eka foyeba. Merci. Awa na lobisio moi mingi posa quand même maman na palais pour yesusu mama. Ma blandi na ngope loko baza congolaise to lukai. Na mystique to komi ma to komona. Loko bi pe promotion na liboso apesa ka ba machine to ko lakisa soki ya solo. Merci. Ya mbote. Mbote. Vous à l'aise? Ouais. Ouais, on sait d'abord kombona. Kombo na Rachel Aoi. Navai na Lemba Salongo. Numéro 5. Quartier Kamenga. Merci. Awa. Kotiki Lemba au service na kitambo.
Vous avez fait? Toi, il y a église? Toi, invitation, mon robot? Te. Oui, ça, na Kitambo. Awa, na Kitambo, na cause de formation et couture. Maintenant, il y a des jeunes filles, tout ça, on a qui ça. Il y a d'abord Kalemba, Rigini, Matete. Vous avez mêlé, vous avez se distraire, non? Et donc, vous avez un avenir à lobby et sa jeunesse. Ce que vous avez là, pour apprendre à couper, couture, awa. Minerva, il va foutre à combien? Non, ah bah foutre à Minerva. Vous avez une formation A? Oui. Gratuité A, pendant vous vivre? Oui. Vous foutez l'autre côté? Na foutez l'autre côté. Vous avez un lycée, vous avez un bazar na bino. Ah bazar na biso bien. To fouta l'autre côté, juste qu'à transport na yo, na batisi na yo. Et ceux qui posent zangi, oyebisi professeur, a benga ma Blandine, a pesa batisi. Ma Blandine na zana. Maman sociale, maman sociale, mora bimi boy. Non. Vous avez député? T. Sénatrice peut-être? T. Alors ça, la fondation a distingué pour madame. T. Et l'autre côté. Bon, mon aïe bien mis au bout. Ouais, tout le monde aïe. Azalande. Azala bien abisso. À part formation, ma bandine yo moko naïe. Vous saurez déjà. Ouais. Il me semble que moi vous saurez naïe. Oui, ça là ou bien. Après ça, biso ba conseil comme maman. Oh. Afandi benabwe. Ouais, avant na biso, après ça biso ba conseil neto ko tambola, neto ko zala. Bon. Nga bazo mona ngai. Yosko awa o bénéficier nini? Jeune fille moko bo amelara ba boke na ye ba bière. Pour ndima pena ye. De quoi zo le belo moi bien. Pour biso le baraka no ma bandine moi atindele veste la tiwana. Na basket wana ngo azo kumisa ye. Yosko talisa bandeko na obasi. Ba jeune fille lokola yo. Ba réserve à République. Pour lobby yo ko défendre. Yango tozo benga réserve à République Isayo. Zanga Isayi. Yo na formation otongi nini? O relaxa bato ke non. Ma Blandine azana poto. Prof aza soki na commune à Kiasa. Mais ngai moko to ta bilele na nga to chali na nga to bubu. Yo saini. Oh, reprouver du soir. Mais maman Blandine place ça. À mon avis non. Mano benda beta li sola sapato poza na lokolo tie ma beti talon. Là on y bénéficier. Bon, moi la tanga na sisa na couture. Mais na sisa na couture na banda oyiba otonga te. Ambo? Et kokata pamba pe na banda koyeba te. Et à travers Awa, oui. Et à travers Awa, na bi kotonga. Et voilà. Robo ngamuna lati ngamuna tonga. Vous savez combien de mois? Tosali une année et demie. Une année et demie. Vous êtes capable de faire un bon client qui n'a fait boyer pour attaquer africain. Il faut ça la fierté à pagne. C'est-à-dire vous êtes capable de faire la client bongo niveau non soto exercice non soto catalogue à comme là vous êtes capable de koyebi sa maman Blandine que au que ça est sonité. Té. Naza capable. Maman Blandine azolanda biso. Honorable Eliezer Elia Lukunga azolanda biso. Ezape parmi na ba député bazo bunda pona mambo boye salam. Mais le baza muke bato bazo mona bango pendati. Maman Blandine azolanda. Okolo banaye nini na formation bénéficier na centre naye op na Kitambo. Bon. Elo non ngana bisaka ma Blandine ndenge atikele biso place to sala. Et n'est pas fongolé biso maboko ayamba ki biso akanga ngote atika pe ba misusu o pe bazana besoin ya koyekola ba yekola ndenge biso to komi bolelo baninga na yo o pe baza lokola baza ebele lokola yo po mo zo témoigner ko si penda na couper kuti motonga te oyebi pe ko kata te lobana bango bon elo no lobaka ka baya basala pe onga lelo na komosala na komotonga et ce pe nzamba sungi ce pe na sisi formation na nga peut-être na ko fungola pa atelier
ope na ko bengisa ba camarade na nga pe to ko tonga pe na bango. Donc voilà. Ma to comme ma pinde yango. Tout ça la différence na ba chaîne mususu. Bote. Bote. Nga za journaliste et Penge Fofana. Ce que yo kombo nona. Comment on a Dorcas comment? Dorcas. Jacques Chrétien. Oh lelo. Ba jeune fille le rôle là, génération na yo. Ba lingi ba yo kani les oyi mwana mboka Dorcas. Kombo ezape na Bible. Olinga Bible mingi. Siko. Ah osala kani. Awa na yaka pona koyekola bon tira pona otonga. Depuis oye a osali combien de mois? Asali 1 année et demie. 1 année et demie. Dorcas. On retenir ni. Bon. Depuis na ya awa. Na yaka na yeba kotonga te. Ata kutu kokoti ata machine nini tonga pardon la machine na yeba kati. Tanto ye awa balaksi biso ko kata kotonga. Donc toyebi balaksi biso le rebeli makasi. Sali koya na yo awa oyebi navette. Oyebi kelo mweza na sa machine boyebi na boy. Maintenant, vous êtes capable de retourner la ndeko na obubu, to chemise. Oui. To complet penda kilote ya pain. Oui. Mama o mukolo centre o tango yaka o mona kai na miso. Na yaka nde na mona kai te. Waka kombo na Mama Blandine. Na okaka Mama Blandine. Na Mama Blandine. Bozo futa minerval te. Et moi pe na faux pas, moi repas pe bolier. Aussi si pe formation, machine au félé. Oyi koloba nini na bateau bazana bozumi bazo sala le côté na mboka na bango. Mais Mama Blandine na muki azana ngo afuta ka billet na ye. Pe yo lelo ozo témoigner que au bénéficier gratuité na centre na ye. En tout cas, on a maman au bazan à Bozui. Baye ba kosunga biso ba jeune fille le o. Le to mwa ba jeune fille na kisa ba mtu ba osa kindumba, ba kimoyibi, musala ya osala ezate, eloko osala ezate. Ba luka taba fonga tamo ba centre pour ba kosunga ba jeune fille ba ta kotonga ba musala maboko ndenge Mama Blandine asala biso centre, nde biso ba jeune fille to a kotonga to yeba pe musala. Na oyo bénéficier a. Si mo ta lingine ti a aider yo. Pour que la télévision c'est yaka ce qui au lobby penda na mutema na o ba shumu su boye penda mutumo ga bimeli oboye keno na ofungo lo centre ngai na sala biloko wana nga kando mon ngabu mama moko boye na masina azana bana asuki na yambie boye pa jeune garçon mo à partir des États-Unis azueli loya bitimo kili zamba ko benga ye a offert le loyer $100 pe na mito tolo ba moi so azana fond ko tata na $1000 na mombongo na. Ça dit mo ça kotala ndengo za boy a cause la toucher ya komona kenon o le garçon mo boya tia ozemi a cause wa laet mais moi na botami akimi na. Mais mo dako préférer peut assumer le 3 machines. Mo za ko ba kenon na pesi ba machine mo so bi kenga ndimi ko zo loyer ba o tata na kitambo a studio mo bata à $70. Na kenda na Pascal mama moko abeti lisone nga teka mabele azwaka ngo nyongo na mito ngamo na kena $300 batindeli zwa moto ateka ka mabele a bénéficiaka soki 5000 afuta ndako na route mokali 13000 atia ba carte ya 2000 mais soko pesi $100 ba mona ndeni ndengo za na mito somo ta su des machines à pesio obi a téléphone matana liboso al pango na bino siko lelo soki motalengi a aider yo na oyo bénéficier a ko c'est loni ya bato bazolanda so kwa ngai dengai ako sala ngata atelier na bando tonga na sa musana nga ona yekoli na tungela ta bakibilamba balata bamona musa nga na sali ko sena ko besa na ba jeune fille lokola ona kisasa na oyo zomona ba vanda te soki baza musala osala te ba ya awa na kitambo tous en centre ou bafongela biso Mama Blandine afongela so centre to yekolaka baya bayekola musala na place bavana ndaku batala ba télévision non baya bayekola musala maboko esunga bango lobi na vie na bango télévision eza radio te nako senga la bona Amos Lubaki o eza fin de l'année 2021 tous en mois de décembre mais Mama Blandine aeka leloti
c'est-à-dire abandaki quelque part. Tout d'abord, bah image, il y a ba promotion au eleka. Ndenge est-ce que pende à solo a pesa ba machine na ba lauréat na e. Félicitations, maman est venue. Maman est venue, une photo qui compte et de Nalobi merci makati vraiment à maman Blondine. À chaque fois bando tonga machine tant nga zo simbela ngombongo yo ko kitali na yo ezanga ta 100 francs. Attention, les amis pour maman Mbala Mamuska. Soit goy ko Osunga tosuki te ka na formation mais tosuki mpe na kopesa ote epai ya mokende ayeba kosala kosala malamu. Ya mibale tobengi mama Mbombo Ngalamulume Ani. Moi témoignage moko tawate maître na bino zandengini o penda azalo kola makolo mutu ya mama Blandine o penda apesa kabino ndenge ya kokatelamba azana bino ndengini pour zo témoigner ko komotonga siko maître comportement na ndengini bon professeur na biso ala sapso ko tonga aza penda bien makasi donc alaksaka biso penza ke awa basaka boye abasaka boye kata boye kinde boye donc aza penda bien na biso Posé. Na plateau, est-ce que omoni bapesio ata fata? Te. Ozoloba ozo uta na mutema na ozo sala ka sentiment. Nazoba ozo uta na mutema. Parce que bi que après ko lexa vidéo basi ba papa ba maman pe ba koya ba ko découvrir est-ce qu'ils ont solo potala moninga uta ka lemba yo fana ka. Naza kitambo. Pepe na kitambo. Kitambo eza kombo ti. Quartier balabala. Kitambo Velodrome. Ozana likambo olo. On a tuni ote, oyo moko sepelo lo. Te. Lo basuka. Bon, le basuka ezaraka. Na osengaka merci na mama Blandine. Na ndenge ya asali biso centre oyo poto ya totonga na ndenge pa zo sunga biso. Na batisi azopesa biso tozangi apesi biso donc nenga isungi na donc esa biso bien tous est-ce que maître papa nanga mbote papa ngana za epenge Fofana bongo yo ngai kombo na papa Emmanuel tango yo moko omibengi papa azana papa azali mutu oyo azali responsable akoki kumba charge moko songolo. Ya yo charge awa eza charge ni. Bon. Ngai charge o nazo kumba lelo. So tali na sima na ngai omona batu bavandi. Eza batu oyo ngai nazo supporter. Olati linete te. Pour nazo mona ba fleur. Pourquoi tous on a fait de l'année, on dirait peut-être ba sac à l'osso. Eza nde batu bazo pema. Bazana sima na ngai. Ja on ata na oki baseki. Pour l'osso pende lo baraté soso pe baseki pe. Ça dit penda ozana raison. Parce que c'est la bato basi ma biso.
Ah, Nathalie, namoni ba jeune fille. Oui. Ba réserve à République. Yo na maman Blandine boye banande. Bon. Ngai au départ naza couturier. Nazalaka na ndako. Na libanda bana bazola na télévision na ndako. Tali utaka. Mwana na ngai yebisi ngai papa yaka koyoka makambo bazoloba awa na chaîne ya député Eliezer Tambo. Pesa moninga sourire. Bazo pesa communiquer voilà na Kitambo na Lomami. Centre Mogeza wana bazoluka mutu oyo ayebi kotonga. Nalandi communiquer wana ti ba pesa adresse na numéro. Tango na bengi numéro wana na yego yamba ndeko Eliezer. Ndia pesa inga adresse. Ye moko mona kololupa. Na yambie na téléphone que voilà ce que ça coûterait ya solo kende na Lomami numéro 12 kutana na mama Blandine na Kitambo na Kitambo na kota na parcelle na kutana na mama Blandine na kanisa ki peut-être déjà atelier de couture mais à partir ya libanda na monique ezali atelier des des centres de formation ok na solana mama Blandine a yebisinga etonga posa ya maître pour mutu ko azalaki kotonga awa ane oyo akuzana na tante c'est koza maître ya solo okoki koya toyokani obandi musala toyokana pe na mama Blandine oyo ayebisaka ngai nga nasepelaka nango onga pe nayebisa ye asepela nango nde c'est comme ça nakoma kosala awa maintenant okoloba bien makambo wana ezosala bato esengi yo na vi na yo ntango mona balobaka no bacongolais barespectaka engagement te bazalaka boye te parceke yo moko ndenge omonaka mama Blandine na tunia aza député o aza député te aza na tendance ozala na politique o te parceke yo moto osololaka na ye na tshongo e moi mpo appel vidéo à travers la nouvelle technologie ozolakisa mpe bana na yo ke mokolo centre ye parceke ntango omona balobaka no bacongolais balinganaka te parceke bamama okoya bamama Blandine bo bamama okoloba neti bamama koko mama sociale okoloba nini peuple congolais tolongola équivoque wana ya koloba ke congolais alingaka moninga na ye te adage oyo bato balobaka ke mutu abongaka na nsima ya mutu eza ya solo ngai nazokonfirme yango na koloba ke mutu abongaka kaka na nsima ya mutu ekozala mutu moko apasola nzela kala yo mpe soki oza prudent okoki mpe koprofite okoti na nzela wana ozwi mpe oyo oza nango mposa mama Blandine azali mama aza député te aza ministre te aza mpe na tendance ya kokoma ministre te mais aza kaka mama ya motema malamu ngai en tant que parent toyokana na ye ke soki tokomi fin du mois futa ngai mbongo na ngai effectivement soki tokomi fin du mois abizaka te erataka te po ntina moni okomi na mandefu apembe boye erataka te attention mpo kaka lobi okoya wana fofana wana nini afuti ngai nanu te erataka te mama Blandine yo déjà osala baengagement na bacongolais no oui po nzambe agarde yo na age ola mosu orespectaka banorme oyo obangaka eloko ya mutu nde nzambe ti akomi na niveau oza oyo oui oyebi ke eza na bato ebele oza na poso servir ye mais ya découragé yo oui baza ebele neti na fin de l'année osala programme oui mais eza na bato mosusu en dehors ya salaire na yo omona mpe abengi yo boya ozwa ata karton asoso mpo na bana mama Blandine engagement ya yo na ye eza ndenge nini azo respecte engagement na ye en tout cas côté wana mpenza 5 sur 5 so mo erataka te euti wapi oyo nalobi ke erataka te donc soki mokolo yango ekoki il faut nazwa mbongo na ngai mbongo wana ezoservir ngai nazolesa bana na ngai et puis naza na mwana s'il vous plaît azala L1 licencié na mbongo wana kaka donc osala nango jete c'est-à-dire ozotémoigne lelo ke bato lokola yo boyi oyo banégligeaka oza na mwana aza na L1 azotanga na mbongo wana kaka bato oyo bazolanda biso baoyo baza na bamoyen
bazana bambongo ba action ya ko soutenir yango oleke to bebisaka mbongo na makambo mususu oyo tina ba champagne 17 champagne biloko belé zangi nango tina makambo ya ko soutenir ya bien yango na sima na ngai tozana bana tozana ba mama baye po baye ko la musala po lobby basala pe fierté na kati ya mboka soki totali bien au départ banda mukile banda premier artiste asala elamba eza nzambe ata obongi ndenge nini suka okutanaka na tailleur ata otongi ndako monene ndenge nini suka okutana na tailleur donc biso toza batu à ne pas négliger wana kala bazakolo bake musala couture eza musala ya bazoba wana eza lukuta soko za zoba sopol ma propre forme ta forme soko za zoba ozalaka mayele te soko yepe na couture okokango te po eza na bakalkile eza na bisika mosusu il faut ça l'addition eza na bisika mosusu il faut ça la division soko yo oyebi yango te mwaye otonga eza te osala couture il faut ozala makasi na il faut ozala mayele na bakalkile oui yango moni bana oyo bazala nsima na ngai bavandi batika baoccupation na bango baye po bayebi nini bazosala na tozwa signe moko epa die makesela moto asali remarke wana Amos Lubaki apara moko aza na poto ye oyebi ke bamama Blandine banyokomaka makasi mwana abela hôpital bato ya poto ndenge décembre oyeboye boto to azozela code mbongo apoto mbongo apasi imagine toi mutu alongo ya Kinshasa akendaka matadi aller retour chaque jour atangisi mutu asilisi mais bato yebisi ye tongela koko bubu to kizobazoba robe wana ayebotonga te sikoyo aye epai na yo 3 mois 4 mois bilembo emonani azotongela bana kasi bacoupler bakilote basambla babubu so ezosala yo ndenge nini ya moto ake na ekole esongolo mabimi libungutulu mais pas na yoka na 2 mois 3 mois ye po motongi ye moko amitongelaka d'abord po soko otuni ye elamba ongambo amu na tongi yango mokati suki ye moko po apesa yo elengi ye moko amikataka suki sikoyo lelo okoki koloba nini na bato balobaka le mosusu ke non honorable Eliezer soko obengi ayambaka te mais yo olobi ke obengi ye moko ayambi yo mpe lelo esalaka yo ndenge nini mwana oyo otangisi mais obaluki boye te toza ta na décembre boye ke te natalela bana eloko boye otalaka atelier ya mwana oyo awuti awa oyo moto apesanga makolo Blandine apesanga machine esalaka yo ndenge nini soko omoni biloko ya ndenge wana bon esalaka nga bien moko boye même baoyo baza na nsima na ngai soki aye na elamba na ye akati atongi abengi nga te esalaka nga bien moko boye cela prouve que matière ezokota esalaka nga bien soki namoni mwana azotonga ye moko couturier ayebaka valeur ya tisi couturier ayebi valeur ya tisi il faut asomba to eza pasi apesa moto tisi mais bino abopesaka bato batisi ofele oui biso awa ekoki koarrive oza na tisi te mokolo wana soki bengi obeti porte na centre akopesa yo tisi mais d'habitude mwana ye na tisi na ye na gu na ye akati atongi eloko aza nango posa uswati topesi exercice so otali na tableau awa soki oyebi makambo oyo te okoyeba te oyo eza nini mais soki oyebi okoyeba ke oyo eza eloko omonaka baline kaka na ba 11 ba 14 30 donc c'est ça sadi calcule ya kotongela elamba yango wana depuis bosali centre oyo bavisitaka bino te mais atake balobeli ya peuple esengeli bango bayaka nde baplace ya boye batombola bamama ya boye yo atake maître oyo oza nango mposa oloba soki oza mpe na besoin moto moko mpe asepela oyo ya yo obwaka ye mpe libanga ndenge oyebaka mpe baninga napesi mbote na mama Blandine nzambe abatela ya yo sikoyo mama Blandine nani bon à part mama Blandine asaleli biso centre
nazo ko inviter maman Denise Nyakero yo poza mutu ozo sunga bato ebele na banzela ebele pe lisusu soki mukolo mususu oye ko visiter biso awa na centre na Kitambo na Lomami numéro 12 et osala biso bien à part ça ba député national otozo voter par-ci par-là mandat eza national même ozana Kingasani même ozana Malueka même ozana Kitambo yaka ko visiter biso po sunga bana oyo ba mipesi corps et âme po ba yeba musala po lobi kuna bazala ba mendiantité. Voilà oyo message na koye kotinda la pesi mbote pa ya maman Blandine sika ya zwami nzamba batela ye nzambe asunga ye na makambo nyonso azana ngo posa eko kisema pona ye mo pesi bana o meya oveta tokukutana moi si na yo pe o pesi te kutana na baona poko il faut tindre na baona télévision meilleur vena bana na ngai madame na ngai na ebiki émission oyo tango ekoleka bokomona père na bino okomenga ka grand-père. Merci. La balandignon sur ton communauté, c'est important déjà et salami. Mais ça bien qu'on l'accepte. Maman ngoto qui kombo na emingi maman Blandine. Maman azandengeni. Ça dit balambi. Ba moi na binate. So vous en a chance au go vivre et le temps à outil ça peut-être achat. Mais ils ont bien qu'on vive dans la servir. Mais nous sommes balambaka, nous sommes là servir bino. Ma Blandine mbote. Mbote Fofana Epenge. Sentiment za komona yo kombo. Mais musala ozo sala na présence na yo. Ezo balana ta? Musala eleki munene. Merci beaucoup. Ba meilleur vena yo ava penda oloba oyo esengelo olobela bato. Merci na bato ayo. Merci pareillement. Nini likaniso ezwaki yo ndenge nini olalaki oloti muninga aya betelo lisolo omonaki yango epa mutu lokola nzamba asalaka tokopiaka bato totozwa mayele epa mutu likaniso elaki yo ndenge nini likaniso elaki ngai mpo nga mpe naza du domaine nga mpe nasala coupe couture ouais nasala coupe couture yango likanisi wana eyelaki ngai ezalaka nango déjà na mutu ouais banda kala ezalaka nango na mutu mais un jour nalobaka na koréalize yango ke soki nzambe akabeli nga ata mwa lipa na koréalize yango et na grâce à nzambe lokola apesi nga ata mwa lipa wana nde naye koréalize rêve oyo ezalaka ya ngai. Merci biso mpe toza desi eza na bato ebele to accompagnant bokebwe bokuti mon ndako 4 niveaux fondation je vais faire ça après vous êtes desi mais nga sentiment naza nango komona mutu batangisi ye pe ba témoignage on a yoki awa ke mutu asali coupe couture mais l'autre côté mais à travers il y a formation à awa à retenir quelque chose omoni yango nde en tout cas ezosala ngai esengo mpo tozobwaka yango tozokona yango na mabele ya mabe te lokola tozokona yango na mabele ya malamu oyo ezobota mbume mpa bajeune fille oyo tozo-encadre epa na ngai vraiment ezosala ngai esengo po eza na bato mosusu oko-encadre bango esili okobanda kokende kotuna bango eloko moko malungi ezobima te mais na baoyo tobandi na bango tozosala na bango siko 5 ans yango banda tobandaki na bango en tout cas baresultat moko eza ya ezopesa mpenza baresultat moko eza positif bo prochaine fois tokokende kovisite bango na bino baoyo topesa bamashine baza na baatelier bomona ndenge bazosala mosala kwa esengo na nga vraiment yango wana ya komona ke yo ozosunga bato na motema malamu epuis bato wana bakomi mpenza bakomi s'en prendre en charge bango moko et pour moi c'est vraiment c'est une bonne chose eza elo moko oyo ezomarke nga vraiment eza positif mpo na ngai komona ba jeune fille bakomi kotémoigner mpo babénéficier à travers maman Blandine. Maman Blandine alanda mona mboki Eliezer. Na bato musu ba mona akake acha aka peut-être makilele to asala aka sentiment ba mona eka lobaka na bino bato boyambaka message na ye oyi kolobani
eloko nga na koloba oyo honorable asalaka eza vraiment eloko moko ya monene oyo bamona yango te seke baza na miso ya bolingo te mpo oyo biso tomona epa ya honorable asalaka vraiment c'est un grand travail asalaka mosala na ye ya kitoko banda kozala journaliste ti lelo akomi député eza bato mosusu bakotika yango na nzela mais ye acontinue yango ti lelo azokoki kokoba kosala yango eza vraiment eloko moko ya monene oyo biso bato toza libanda tosepelaka nango makasi akoba kaka kosala oyo ye azokoba kosala à travers ye nde centre oyo eyebani soki ezalaka ye te me lelo centre oyo eyebani te. Et puis chaque jour, azo encouragé, tant mosusu, tous a peine à la difficulté, mais moko azo assisté biso, moko azo encouragé biso na ba conseil. En tout cas, na koloba coup de chapeau, honorable azo sala musala ya kitoko, asala makelele te. Azo sala musala moko vraiment ya kitoko makasi. Déjà motema oyo, soki mutu aza motema ya malamu, to motema kokama, aobosa na place ya outité. Mutu vraiment oyo nzamba akeli na motemo ya bolingo abosana na place ya otite soki azwi mwa lipa aokanisa naza bandeko na nga situation natikaka na bandeko na ngai ya bien te soki nazwi mwa eloko nasunga mpe bandeko na ngai mpo na ngai ezalaka yango wana na motemo nzamba apesa ngai na bolingo nzamba apesa ngai mpi toye susu kosala toye kokutana susu na mutu moko oyo aza susu malamu koleka vraiment lokwa honorable azolakisa biso kaka nzela wana ya kosala bolamu biso mpe tozolanda yango kaka je crois na po oloba yango wana. Merci loba suka oyo ngai natuni yo te na mwa baséjour na yo ndenge ezoleka awa ndenge omoni mpe bana na yo formation eleki kitoko bango mwa batongi mpe bilamba na bango comme d'habitude mpe moto alati moto ayaki eloko te. esengo na nga nde vraiment eza yango wana bana bayaki surtout ntango nazomona bana bazoya koyekola ayebi kotonga te ayebi eloko moko te na akomi sur le terrain akomi kotonga malamu epuis baza mpe na professeur oyo vraiment professeur azomitia na place ya bana wana ke mwana ayebaki eloko moko te abandi kolakisa ye professeur aza na patience moko ya kolakisa bana epuis ntango nazoya komona ana vandi eza na bana bazoyelanga bilamba mama tala elamba oyo natongaki naye koyela yo ate mwa elamba ozwa mopepe ezosala ngai bien. En tout cas nakoloba kaka ke malgré badifficulté tozokutana nango me nzambe azosunga kaka tozokoba kaka nde eloko nakoloba yango wana esengo. Mais Dieu m'a question à lobby ekosala esengo un jour komona o liboso honorable Eliezer liboso peut co-visiter bano bazui formation o peut opesa ba machine peut ba fongoli ba télé na bango lokola télévision eza radio te ekosala esengo un jour ya komona mwana mboka Eliezer comme journaliste na passage na ye lelo député national na o atalisaki bato ke bokei co-visiter ba atelier yango Dieu m'a question bina ipsa obosana yango te na obosala yango te lokwa na aza na séjour moko ya mokie vraiment eza limité moye tosala yango eza te mbala nsima ngai mpe naza na posa wana tosali kaka rappel kaka ngai mpe naza na posa nakende sikoko ya kobenga mpenza honorable Eliezer ekosala ye mpe esengo ke non tokei na quartier tel totali atelier tokei ka place tel mpe totalakisi image ndenge apasaki na formation lelo epe akomi na atelier na ye azwi mpe bato mosusu bazosala mosala tozopesa bango bamashine pamba te mpo bakende koteka yango tozopesa bango bamashine oyo ezali akei asali atelier na ye sikoyo mbala nsima na bino bolingaka bomona oyo lisu likola ndenge moko aloba ndenge moko honorable alobaka lisu likola lisu tokokita kuna toke komona vraiment soki baatelier yango eza ya solo mpo bino moko boconfirme yango eloko nakoloba yango wana. Merci na Dieu m'a question na caméra. Ngana koloba toujours. Merci na honorable Eliezer. Merci. Na batunyo so bakolanda vidéo oyo. O ayebi ki aza para. O ayebi ki aza mangeur. Yaka. Formation isa ofele. Ça dit gratuité à awapenda. Ngana koloba mingi te mais image yango moko eloba. Soko za na tisite ba opesa o tisi. Merci.